Obimi ya rapport ya États-Unis pour na bobomi bwa mopanzi sango ya Arabie Saoudite Jamal Khashoggi ya mbona yango Joe Biden abengaki Roi Salman mpe ayebisaki ete ata Amerika ezali moninga na yango etiaka yambo makoki mabomoto. Baibanso balongaki DV 2020 pe bazwaki visa ya États-Unis kino le 30 septembre bakoki kosala mobembo na bango yambo na visa na bango esila. Président Joe Biden alongoli mokano mutiamaki na Donald Trump pona kopekisa bapaya koya na Amerika po bakoki kozala ebaka na ntombwa ya nkita sima na COVID-19. Campagne électorale pour na mabonga ma bureau définitif ya Sénat esengelaki kosalema lelo na lobby et pusani au mois eyenga. Ezali pona kopesa nzela na bobandi bwa misala ya bokambi Union africaine na président Félix Tshisekedi. Likita lia lingomba lia bakambi lia lamuka lelo Martin Fayulu abengisaki baye bazali na Kinshasa pe basusu basengeli kozala na nzela ya singa kasi matata mazali po Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi bazali na boyokani na bayi Union Sacrée.